Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bien, bonjour, ça de pas de l'heure, vos Ulibaku, Bozola Nangai, Naba, pays différents, donc aussi Italie, France, Brésil, Londres, Suisse, Bruxelles, donc Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, Angola, Tikanzambe, Abombabiso, à continuer toujours Kobombabiso. Merci Nabino, m'abonner Nabiso ya Congo Winner Télévision. J'espère que Bomona a dit dans le monde, moi Kala, a dit dans le monde, aye. Naye penato beta moi ma solo Nabino, to solo la, et que ça la moi bientôt ça la analyse Nabino balobi. Toujours l'actualité nous oblige, donc toye poto solo la. Toye poto fingate, mais toye ne poto solo la. Parce que babi awa solo la pembe. A dit dans le monde solo la ra pembe. Biso finga raté. Donc on a yé toko solo la actualité zebele toko touché yango lokola kizoba ya ba mama ndenge babanda ko sala na tango kala soka tongisi liputa ya blé atongisi liputa ya rouge ba partout ane tikala ka ba kendare pa ba tailleur ba sangisa yango omona liputa me yoka ba sorte ba marque bele yango ba benga yango kizoba net lelo pe to sala analyse ba benga yango analyse moko kizoba. Donc on est en train de mélanger biloko en tout cas bon c'est peu la pona mokola lelo. Bien, toujours solo la lelo makambu ya feregola, toujours solo la makambu ya feregola ya festigola. Est-ce que ils ont reporté to ils ont annulé? Toujours solo la susu ils ont la ranine. ING Arena ya feregola, batu bazo comparer yango. Donc ba tsekaka photo ya feregola na 4 heures du temps a commis déjà là-bas. Bakame batia ya fali ndenge bango bazoloba ezo penda temps batu ba apprécier ki yango te mais mundela tuni oyo aza mutu nini oyo batu balingie makasi boy toko solola yango awa tozo solola susu likambu ya Héritier Watanabe amemi manike lisusu na poto toko décortiquer yango pourquoi amemi manike na poto par rapport na ba propos na ye oyo ye alobaka alingaka lisusu jamais akoki susu ko accepter batu ya mafinga pembeni na ye donc solo lango toujours awa toto betel susu masolo ya Joka Kabengele par rapport ya émission na ina ndeko na biso Franck ndenge basolo laki par rapport ya masolo alobi ke a comporter plainte na batu nyonso yo bafinga ye mais beaucoup plus abeti pe ba vérité ya ye na papa chéri. Donc ane ba contrat ebele ye mutakinda kozwango na bralema excusez nga na tangi kombo publicité mais apesi mbongo te na brasserie songolo pakala donc abimisi ba vérité ebele ya papa chéri. Bien, merci na bino ba abonné na biso tozo apenda kiti to vanda po ebele penda ya kosanza zali pe ebele ya kosolola tozo solola na bino. Merci na yo balobi femme sage Mama Pépé de Paris, balobi mon sponsor officiel. Merci na yo Mama Pépé de Paris. Adida Lumumba azozela kaka téléphone la ngana et resala moi bien. Là je salue mon boss balobi Mama Sarah Kabunz la Cléopâtre balobi moi ça les kingolo na mwindo moi ça les kingolo na musielo. Merci maman na fidélité pe na confiance na yo. Oyo pe saradida toujours na Congo Winner Télévision. Tango ba ko ya ba ko kendaka Congo Winner ko kende kaka. Liboso quand on dit winner c'est gagnant. Donc merci maman. Tozo kende kaka liboso ba bi maman sociale alinga ko mema charge ya batute batunde ba mema charge na ye. Eza lokola Jésus at biso to tirala ko mema ekunini. Charge na yete me yenda mema charge na biso. Charge na biso yango anezalaka ekuluzo lokola maman Sarah Kabunzi ya mema charge ya Adida Lumumba. A mema pe charge ya bay oyo nyonso en tout cas bakenda en tout cas Nzambe azala na bino toujours tozana bino na Congo Winner Télévision. En tout cas beau s'abonner, beau liker et que ça la biso moi bien. Donc merci na yo na ba fidélité na biso tout ya Congo Winner Télévision. Yambo to solo na mama solongo bozo ba kiti bo tia bo vanda wana. Bozo apena ba kiti bozo abo tia bo vanda wana to solo la. Feregola takiti wana. Ba membre bureau ya Feregola bo tia ba kiti wana. Avec beaucoup de respect, son excellence ministre, Botela ekiti ya ministre Avandawan. Tomekana ko sola mo masolango. A eza sola pembe. Awa golo azate.
o awa warrior azate, o spiritage azate, o villageois azate, tozo sola makambo ya culture ya mboka na biso. Pourquoi na kati ya mboka na biso soki mutazu initiative ya bien toujours ezalaka kaka combattu? Là je dis ce qui est vrai. Pourquoi ezalaka kaka combattu? Tout le monde a battu nyonso basalaka ba activité na bango bazalaka kimia. Mais pourquoi kaka soki fait rigola alinga sale loko na kati ya Congo azalaka kaka combattu? Est-ce que vie na ye kozalaka combattu? Oui, on se comprend. Parce que Jésus peut tant ayaka na mokili awa na se ayaka ko bundela biso peuple na ye ayaka te po azwa bisengo. Ayaka po azwa souffrance na biso alata yango. Po lelo biso to mona gloire ya Nzambe ezalaki po mutu moko abundela ka biso petit lelo abundela ka biso c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout à fait le kola la musique congolaise. Musique na biso ezokende na kokufa mais ezana mutu moko oyo azotelema azobundela biso c'est fait rigola. Mais mutu azobundisa mutu azobundela biso na musique congolaise. Libanda ya mboka pe na kati ya mboka. Mais pourquoi azozalaka akombati kaka na bandeko na ye moko? Pourquoi azozalaka akombati na kati ya Congo na ye? Merci Mama Sarah Kabunz. Nazo rappelé aux en direct, nazo sala émission, nazo rappelé au muke. Pourquoi azozalaka akombati na kati ya mboka na biso? Pourquoi? Tomekana oko solola. Tomekana nuko solola. En réalité, toyebi bato bazo beta ba stade de martyr, bato bazo bomaka bato. Pourquoi pas qu'on suspendre bato bazo bomaka bato? Vous savez pourquoi bato ana bazo bomaka bato? Cela veut dire que bazo beta stade de martyr ya tembe. Tomoni bato belé awa. Ce qui est allé qui oui, tout le monde qui fallait, oui, fallait abomi ça battu na stade de martyr, on ne disconvient pas. To yebi ki ate misa battu na mtuba ba analyse na bango. Yaza misia mokili, ndenga ni na ko bom ça battu na stade de martyr. Oui, so Mike Kalamba ibe abeti na kati ya stade de martyr. Ye wana abomi si battu. Tolo banini pe bato bayaka ko sambela nzambe, bayaki po ba sambela nzambe to bayaki po ba adorer Satan. Vous pouvez imaginer, est-ce que Dieu peut permettre que est-ce que Dieu va accepter ça? Batubaya na trône nzambe, bayeko kumisa ye, bayeko gumba mela eli boso ya trône na ye. Kaka batongo bayeko kumisa nzambe, bayeko glorifier ba. Kaka batongo nzamba bomi bango. Et ça la mela wap, même la Bible comment mela wap. Pour tout le monde, Paul a dans la katia foule ya batu. Paul continue à prier. Batu ba uti likolo ba kwa inase, muta uti likolo kwa inase ya kufi mais Paul continue toujours à prier. Asilisa yo ko simba muto akufa ki muto alamuki. Parce que ce monde qui a présence en Nzambe ezalaki wana. Nani azalaki na foule lokola bato lokola wera nani lokola excusez-moi lokola Jésus. Pourquoi Jésus azalaki na foule ya batu bakufa te? Mais quand même comme ça la différence soit. Est-ce que musique au bino bo mettre dans ça de martyr? Soit disant que tu as recoumi sans Nzambe, excusez. Nani abika abima ki wana alobi ke ngana bika ki na kende ko zwa ilo na kende ko sans Nzambe, Nzamba saleli ngabo nani? Azate batu ne ministre oyo ko arrêter bango na makambo ya stade de martyr za bango. Po bazuya ko mettre ba stade de martyr mais ba oya ko bomaka batu. Soit disant bobengaka faire rigola mutabakis yende mutalekisaka bato. Mais faire rigola beta stade de martyr boyoka ta mutazoka na linzaka. Boyoka ta mutu azota mutu passe na stade de martyr azalate. Mais pourquoi azozalaka combattu? Ayeli biso initiative ya bien. Ayeli biso festival na kati ya Congo première ezana ba mission mususu ba uti libanda ya mboka nanu ba prestate na kati ya mboka o première fois na bango pe ba ya na mboka na biso République démocratique du Congo ba yango ba ye na sengo plus de 40 personnes. Pourquoi koyo kisa biso soni tolo banini ba konzango baza ba warrior to bande baza bandengini
on veille déjà mouta sali programmation a sali programme na mobimba ba sali ba dépense belé nana kozong ça ba dépense o ya sali nana kozong ça yango tous alors quand même réaliste comment qu'il y a mboko to tambula ngo kana désordre comment qu'il y a mboka suye eloko ya bien ya kosala na kati ya mboka au lieu ko pousser mutu wana asala eloko moko a continuer mais biso to étouffer mutu wana azo sala le kumu ya mboka en plus ça patrimoine ya mboka la biso mais toza ko étouffer kala ba œuvre azo kosala pourquoi tant bolo ba ni nyonso ezali annulé en dehors ya sport to mona pe ba vite beta la kala batu pe ba kufa vite imana batu ba kufa pourquoi batu ba yaka na tembe baza na posa sacrifice tango ngaki bote ya fali pour pas double non heureusement que ngaki beta lango te po attaque ne double stade de Martin ngé beta pété et ça na bato bazo beta ba concert pour na makila ya bato mais il y a aussi des gens au ba beta concert pour na ko sepelisa ka bato pour na bato balingaka bonne musique mais bino boza ya ko beta ngona tembe pe bo beta ngona tembe ezo simba te bo moma bozo ko bomaka kaka bato siko rapport ni ezo bala na festival na concert populaire eza wapi boye bisangana papa ministre yebisa bisonan rapport ni les alliés entre ni concert populaire na festival dans la stratégie basala qui na festival batie billet $10 parce que mutunyo sa kozwa accepter ya kokota pour na désordre ezalate parce que ça arrive des fois il y a aussi des gens oh nanu ba participant na festival te na kati ya mboka na biso première édition mais boza ko combattre kaka mutazo ila bino ba initiative ya bien na kati ya mboka na biso pourquoi bokoki kozala motema mabe mwana mama Maria sala bino nini oui moi de ma part nazo comprendre ngo parce que Jésus Zambé atinda été na mokilo pour juger biso mais atinda pour a sauver biso cela veut dire que amema ekulusu na charge to na ba problème na yete mais na ba problème na biso pour le lobby tous à la sauver tous à la souffle de vie tous le barapé auto le bateau à la bonne santé c'est Jésus oh ya nima ko zo charge ba problème na biso amema yango azo ba fardeau na biso tout yem da mema charge na biso tout à fait le la musique congolaise musique ezo kene na ko kufa bana ba vie na biso ba luambo ba nani ba vie nani o ba kufa batika charge wana na maboko ya Ferregola. Cela veut dire que Ferrazo mais ma charge ya musique congolaise tellement les kilo azo za la combattu. Mais azo le makakate depuis ya banda musique. Banda ko beta rumba. Si le lo ba combattre mais ba longa été azo la ka victorieux. Cela veut dire que botika ko combattre moto et sengeli bo combattre te. Et ça la batu msusu ozo combattre mais bila kelimabe ezola tabino. To pesa na biso ambulance raison. Mboka o esenga faut ba formater yango. Mboka o po ba formater yango faut za la ville tire la ville. Faut biso tout au kufa bato ba obota masika bazo chance ya Congo pour Congo za na chance te. Comment que loko ya bien? Bozeli kaka to passer Mike Kalamba ya beta boluka raison to ezalaki déjà préparé. Ezalaki déjà préparé. Ce qu'on a mouton oh y a de penser. Ba musicien oh ba outi ba payo ba outi ba payer belé. Oh ba bengisi na festival là ba ya ko prester. Ba bénéficier na nini? Ba yo ko sala nini na kati mboka oh. PDD balobi yango pe bien eza festival. Donc pour Dieu mes amis balé moko kozala na kati moko libanda oya libanda wana eza ba jeune talent ba jeune na biso oyo bazo bima lelo ba yeba pe ko prester
batala oyo akobima premier faut bazoba produire ye pour amatape kende kobeta na ba pays étranger nyonso wana eza lokumu ya culture na biso ya mboka. Mais tozo vivre na ba inconscient na kati ya mboka o. Tozo vivre na ba inconscient. Mboka zo tambola désordre. Oya yate mibeko na oya yate bato yo boko suspendre eza bato bazo boma bato na kati ya stade de Martyr. Moïse Mbi ya beta boma bato te. Faire Egola beta boma bato te. A déborder même 20 000 personnes dans le concert populaire. Sur oyo nde ya festi akoboma ka bato. Je pense pas. Mais festi eza yé moko te za concert populaire te. Eza po ba mission nyonso fo ba ya ko prester. Même Fally Ipupa akoti na pe demande na ye aye ko prester na ni na 20 mais voilà parce que za festival. Pour azo beta pe na ba festival na ba pays étranger. Même awa na Congo akoya pe na festival à prester quand même. Ennemi ya mutu awa na festival azalaka te. Awa ezande tozo tombo la culture ya mboka na biso, tozo tombo la mboka na biso. To comprendre ma babiloko tozo sala. Hein? Tozo continuer toujours na kimutema mabe pourquoi? Ou bien faire résoudre festival là qui nous go tsango na Brazzaville. Qui nous go tsango ata na Gabon. Parce que kuna nde balingi yo. Awa na Congo balingi yo te akwa bo ya ko continuer na mboka na yo. Bientôt pesa baba payo pe baba maître Gims pe ba réseau ba kena vana ba on a pays étranger atata ba maître Gims so bazana Congo eza fierté ya mboka na biso mais bazo comprendre que mboka na biso ba inconscient bazembele. C'est quoi ça? Boye ba ki déjà date ça qui le 2 le 3 le 4 mais subitement boanile kaka ba bloko wana. Vous comparer festival na concert populaire. Congo Kakaboy, pourquoi? Faire Egola, ce qui festi et l'équité na katia Congo, ba boy na bango makamba bien, papa qui no ko na Brazzaville, qui no ko na Gabon. Pour mboko to comprendre que bazo linga yo te papa. Biso bata bonne musique to sepelaka na yo parce que ozaka ka la identité ya rumba. Donc ozo rumba na biso ba vieux Joski ba betaka ba tabule ba tikela biso. Donc yo ozaka ka na lignée. Ozana ngokaka. Mais to boyo kote la biso ba buzoba na ba ndenge ba misem so ba kote la biso ba bungisi culture na biso ba comme na bango ko beta musique ya ba étranger. C'est quoi ça? Oh mboka nino. Oh. Tozala batut. Tozala batu. To yeba ko solo la. To solo la rapembe. Ezala makamzu to solo la. To yeba eloko ni to sala. To yeba ka makamzu ni to sala. Dans le mwana na ngambu ya Faire Egola. Na yesi ko na ngambu ya Héritier Watanabe. Motona tembe goga. Est-ce que motona tembe goga eloko yo sali? Est-ce que eza osali yango po ola kisafali pupa to ola kisafer Egola toni? Batu baza ko se poser ma question. Nenga baza ko se poser ma question. En réalité, est-ce que Manike a voyagé quand on a visa ya Fally Ipupa? To Manike a ken visa ya Héritier Watanabe? To Héritier Watanabe a sombeli kaka billet. Pour na limite que visa ya Fally ba désactiver ki yango. Donc Manike azala kaka na visa ya Fally Ipupa yango a voyager nango. Mais Héritier a sombeli billet pour akende France. Nazongi si cédé na ngashima. Héritier zona ki tu vanda wana. Tokozongi selo ka ba vidéo na yo oyo lobaki. Yo lobaki nini? Donc, yo jamais au coquille ko travailler sur na bateau yo. Bayaka ko finga bateau na télévision. Olingi li sous te bateau ba lobelaka yo. Mais to moni yo wana ke Manike alobi ke yo muto offert voyager akene ko sale leur promotion en concert, na promotion album na. Soko na mi tuni ba question, ba débat. Oyo ba débat, oyo ba nima ko sacrifier vie na bango pona yo Héritier Watanabe. Pourquoi tu tika ba vie na bango etrengane kaka na kati ya Congo? Pourquoi zo permettre vie na bango ekende tambula kaka bongo?
pourquoi ba musicien pe boko bolo ba kaka bato bazalaka pembeni na bino bazalaka benga bino pe ba musicien bo mitema mabe. Maintenant ce qu'autant bolo ba biloko na bino pourquoi bolika bo sala ba sortie médiatique na likambo o boyebi que un jour na osali la ngote. Ce qui osali que osali yango po prouver qui Fally Ipupa Gogan osali perte. Parce que biso tout oyebi ingratitude ya Maniké. To mona Maniké ndenga leka na ba TV afinga yo. Akitisa yo. Aloba na yo o esengeli fala loba na yo. Mais kaka yo muto afinga yo. Yo wana zuye susu o memie na poto. Eza po la kisa que Maniké nani entre Kisinjo Raza et l'autre côté o memi Maniké po o la kisa Kisinjo na Fally que yo za moto na tembe za Gogan. Mais Maniké wana soka meli bimela mela na yo wana. Akomela whisky, akomela bière. Tango ninganaka aya répondre yo. À répondre au posé. Chérie, faut la machine. À répondre au posé. Totika. Au salamagam na tembe. Au betaka stade Martin na tembe. Au moins il sort na ngondenge sukaka. Ngai po na nga conseil na kopesa yo hérité Watanabe. Hérité, soki tote ba adversaire na yo. En réalité, ils ont Fabregas na ni sous tokokotia. Bon en réalité, adversaire na yo direct, ils ont Fabregas. Ils ont Fabregas mais malgré yo zalaka dans la maison mais Fabregas déjà abetaka baya mado abimaka liboso na yo. Mais yo obanaka déjà maison mère liboso ya Fabregas. Okoko za la pe mwana liboso na kati ya famille mais mwana suka bongi koleka mwana liboso. Mwana liboso pa komi ko dépendre na mwana suka. Ça c'est fait. Tozonga garant. Tant to sala banaliste to yeba ni to loba. Mais tant yo zo luka o combattre o taka tembe pa ya Fally, o taka tembe pa ya Ferre et za moi passe. Aïta ba Ferre na ba Fally ba bino nde boza ba successeur na bango parce que bango bazo sala oyo eza ton na bango eza moment na bango ya moment que bakolemba ekoko parce que Fally nani hérité ba Fabregas ba Robino bino nde bokozwa espace po espace to monaka ba Ferre nani ba wera na ba jibe ba sala ka ba Ferre bazala kite wana bino nyonso bozaki no ba travailleur. Tout le monde a confié au lomine, oyo basala, œuvre basala. Mais moment na bango ezali susté na moment oyo, eza Fally pour pana faire rigola. Mutakobo yango akozala te. Parce que bango mibale bazalo kola Messina Cristiano. O bazo tambusa pe bazo teka culture na biso libanda ya mboka. Po ba hérité na bosali na eloko te. Sko bino ba bato e fobo landa kasko ba faire na ba Fally na sima bolo ba mabe na bango te. Tangu yozo ya ozo kitsa Ferre omi boma. Omi boma. Totika tembe. Tembe boma ka papa. Tembe e boma ka na musique. Oto obeta musique. JDT yo wana changer malobati. Akiti saka Ferre. A comprendre bi soki na kiti Ferre mutoyo. Soki na okitsa Ferre na bo ma carrière nanga. Pour JDT carrière na ye a pousse na te pembeni ya Ferre. Ferre azala na chef na bango na maison mère. Ba ina le marquis azala na le président na bango. Cela veut dire que muto a lekio ko compara kaete. To koki ko kima mbangu ngana yo toza ligne moko mais poto koma place auto linga to koma na finalisation au moins la pa na ngeke le kaka liboso ngana obimaka premier. Gana obimaka premier. Donc toye bakelo ni to sala na biso na kati ya mboka o. Toye bakawata. Donc ekozala moi passe na kati ya mboka na biso. Tozo mona kuna na festival. Bato bazo kufa sécurité ezala te. Déjà tant mutaye ko futa
caution na etanga ko futa makambo na ye nyonso. Il faut ministre kuna botia makambo na bino en jeu, botia sécurité en jeu. Et comme rappel boye bokotia ba policier kaka ba policier wana olie batia kimia na kati ya mboka na biso kaka ba policier wana bakomi ko beta lisu ba fani bangondo. Parce que fani aza na posa kota, mais tant à 8 ans ko kota te, yo policier o maîtriser ye. C'est pour cela que faut tant bo recruter ka ba policier na kati ya mboka na biso. En réalité, faut bo travailler rapper na psychologie na bango. Comment qu'un policier oyaza même pas à l'équipe, même pas dans la bande de l'école, attendez, à la notion de la moutoune, vous avez qui vous pèse sans que vous utilisez, vous travaillez dans la psychologie, n'enga simi munduki. Réaction na kozala nini? Parce que réaction na ye ekozala différent na moutou ya tangi, oyo botalisie arme. Le loso to mona ba crime ebele. Ba crime ebele tozo mona yango pourquoi? Eza na ba soldat to pe ba policier oyo ba tangi te bo pesi bango ka munduki et par la bango et comme lokola marchandise na bango. Ba côté là ba boma ba salabo. Mais la moutou ya simbi yango ayebi ke na simbi yango pona garder population nanga na protéger mboka na ngai e ko betaka kaka soki monguna koti na kata mboka e ko betaka te que na bomela ngo kaka ndeko nanga congolais. Mais chez nous ça s'est fait et donc ça la ma autrement tout ça là-bas tout quand même et ça la baliwa misusu et ça la chaleur te ça kaka biso moko tozo provoquer yango sécurité zozala te na kati ya mboka tokomi kotambola na kobanga okobenga policier aya nanu kodefendre makambo ya zotuna bakulu nango baza na ndeni. Moi je me souviens yela ngai bakulu na ba menacer boye bobengi la police otuna ke basimbi nini na maboko nzambi biloko seka kaka Kongo mboko fo ba formatango walai o mboka te you ING Arena bientôt déjà. Barobi bo préparer date bimi. Bolukaki ba date date yango yo wana ye. Date eye. Barobi you ING Arena ya faire gola barobi makambo indi. Koto bozo kanga koto nzamba afongola. Babi mwana nzambe ye wana Jésus yaka pona biso pe na musique congolaise fait rigola yaka pona biso. Oboyo sali mokili na yo moko. Mwana mama mari ba combattre mais ba ozwa ikaka te. Bo combattre mais jamais battu. Yango moni ke na vie na yo soko za na bitumba te na vie na yo. Soki bandoki ya quartier ba combattre yo te. Soki bandoki ya lopango ba combattre yo te. Soki ya famille ba combattre yo te. C'est quoi na eloko nzambe te. Soko za déjà bembe. Muto azala na eloko nzambe, il faut za la combattre. Yo na lo mona te na vie na yo sala likambu te mais batu ba créer la okara likambu. Likambu lobi te mais batu ba former le likambu ba ki ko créer na kombo na yo. Nyonso wana pona nini? Et loko za nango kati na yo, batu bazo combattre yo. Il faut accepter yango. Yango na oyebisa yo, bino bozwini baku ya kolanda ngai. En tout cas, to continuer ko s'abonner, to liker, to commenter et ko sala moi bien. Joka Kabengele alobi ye akokangisa bato nyonso oyo bafingaki ye. Bato nyonso bafingaki ye akokangisa bango. Mais beaucoup plus Joka bimisi ba vérité ya papa chéri. Alobi papa chéri atikala ko signer contrat moko te na brasserie moko boye. Yende mutakenda ko signer contrat. Biso tout oyebi ke Joka zalaka DJ, on se le dit ça. Biso ba Congolais total aka mabe ya mutu membulamu ya mutu pe non total ya ngote. Joka a fabriqué pe bato ebele, on se le dit. Apesa pe batu ba kombo. Nenga pesa ka hérité, nenga pesa papa chéri, nenga pa pesa Fali Poupa. Mais tozo le kaka na ba quand to condamné kaka Joka. Tozo condamné kaka Joka pourquoi? Mais en réalité total rappel bolamu ya batu oyo pe basali bolamu. Tozo kaka mabe ya batu te to tsaka liboso. Et pas na biso ba Congolais vérité nde mutu ezalaka mabe. Joka sera lobi vérité. Bino bomoni yango mabe. Mais alobi likambo eza ya solo.
alobi likambo eza ya solo. Mais pourquoi bozo boya yango? Soka alobi ke papa chéri asalela eloko te. Soko bino bokolinga lobaki asalela eloko. Asali musala na ye, botika ye aza kimia epa ya Fally Ipupa. Chez nous les Congolais, réseaux sociaux tokomi kosalela yango mabe. Réseaux sociaux comme la justice. Donc batu ba komi na bango koya kofunda batu na réseaux sociaux. Ba insalité nyonso komi kana ba réseaux sociaux. Okotala ba gabonais bazo sala biloko moko boye, il faut muta seple nango. Bazo sala promotion ya mboka na bango. Bazo sala promotion ya ba produit na bango. Mais ya biso ezaka ka ba insalité. Ça veut dire que Congolais identité ne se beba. Et c'est beba. Donc c'est pour cela, merci Nabino, bozo kili bakuya kolanda. Ngai na baitando Nabino ike na Paris, na Bruxelles, na France, partout ndenge tolobaka na Londres, na États-Unis, na Russie, na Chine, na Congo Brazzaville, na Congo Kinshasa. Merci Nabino nzamba bomba bino. Bino nyaso bozo li bakuya kolanda ngai, bo s'abonner, bo liker, bo partager, bo commenter et ko sala moi bien balobi avec Yemoko Adida Lumumba, autrement dit l'homme à la taille S. Ngana yaka kana ba analyse, na yaka kana ba vérité, wabi solo la pembe, toujours na Congo Winner Télévision. Là je dis merci à toi balobi, Yemoko Mama Sarah Kabunzi, la Cléopâtre balobi. Moi ça les kingolo na mwindo, moi ça les kingolo na musielo. Merci à toi na confiance et na fidélité. Ozanango toujours et pas ya Adida Lumumba. Pourquoi pas à Mama PPD Paris depuis Paris. Donc je te salue Mama Pepe. Adida Lumumba ozela téléphone la kaka et que ça la moi bien pour toye barago qui n'aura moi ba place en talaka moi ba t-shirt ça la moi bien. Et que ça la biso toujours bien. Là je salue aussi Balobi Ninel Okemba depuis Brazzaville, je te salue Yaya, ba gros coucou, ba gros bisous na yo là où tu es, sans oublier à mon amour que j'aime beaucoup Balobi Lorraine Lumumba Kamwanya, moi c'est Alongoli Adida Lumumba na vie à célibataire, Adida Lumumba lelo a comment marié donc merci na yo là où tu es Balobi Maggie Tona, je te salue ba gros coucou na yo. Babi Kalaming était futur marié. Azobala donc na va profil au sentir gaga papa quoi. Donc merci Nayo Magitona. Merci partout na ba abonné na biso tout ya Congo Winner Télévision. Ngala bino tokutani prochain numéro. Tika Nzambe a battre la biso soki azongité. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.